bolingo bato mama to patika la mutakala ba ngaki photo to ba filma ke sa mbali mutakala ngaki siko ya bisoni ya bolingo na bango poto mona ya bolingo na bango tamsu mama ne ko matro eza ba biso to le to za biso ba senga biso ngo ah muchele tena na mutakala na yo pourquoi on a poto mona tilo mutakala na ngai après ado mama do ba bibia mutakala e mama do ah siko toi ne sa besti azana matete. Voilà, très chers fidèles abonnés, voilà, l'union soit Miss des Miss, soyez le bienvenu sur votre chaîne. Merci de la confiance au Salabisobo, s'abonner toujours massivement. C'est Ezaka, Mr. Corp, devant votre téléphone, votre caméra, votre machine. J'ai le réel plaisir de savoir que vous êtes très nombreux à s'abonner, car c'est ici que vous serez informés. L'autre bête à marsoler à théâtre, mo cannabis, boyebi masola mama top pour YouTube le canamboka. Oh, ndeko moko ya sala pas calé baba qui était dans la vidéo mitakala na ya publié. Oh, ba comment tu niveau justice c'est casse. La justice akati makambu. Babi bazo na famille abongisa pe mama top alibisi tuzana nande ko mutele awa ne to beta na ye lisolo to beta na par rapport à tout ça analyse par rapport à makambu nyoso le kinamuntu ya traite est-ce que ça bien ya ko sambusa ba artiste na biso est-ce que ça bien ya ko sambusa ba image ya kitira mboka na biso donc to beta lituna kati émission le boss abonné de rester toujours branché et avant de donner la parole je demanderai je remercierai ba nyoso ba soutenir ce partout dans les 4 coins du monde. Je dis merci à l'infinitif Viva Simba, merci pour notre soutien à yo. Voilà mon amour maman top makambo les cas qui va kenenti na parquet ti justice kati makambo par rapport à ndeko oyo publier ki ba photo na ye ba vidéo na mitaka na loka ki mabe pour na maman top komona ki maman top bazali lo ligne image ya kitira mboka na biso ba ndeko mo ba lekina TV pour ba propos mo isala ki pe soni pe ma kata monde théâtral na biso open de okala pa ko te makambo ke ne pas maman top ko mo ndeko na moto par rapport ba image ya bongo ce que ça la ndelo ndeni mutu mo ko ka beza ça no artiste. Bon, par rapport à buzz, buzz, ils ont dignité, mon pas artiste, les artistes, président Caleb, les acteurs, il y a président Caleb. Mais bon, tant que peut-être ils ont ranking, mon corps est décidé entre bangon à bangon. Mais l'union battait que, dans ma moto, ça là, moi remarque mon bout, il faut le bon à il faut qu'il y a pour le bon à n'engabi. Vous avez mon maman top, ça déjà maman. Là, vous avez mon takala, vous avez mon takala et maman top. Oui, ceux qui posent dans l'image, ceux qui posent dans la photo, ça dépend. Ils ont les habiletés. Les habiletés. Bon, dans le monde du théâtre, ceux qui t'aiment peut-être ils ont un peu de choses. Maman, tu as pas de la montagne, tu as photo, tu as filmé, tu as pas de montagne. Il y a des sonnes, il y a des choses. Tout le monde a bolingo na bango tam suba salaki peut-être tam su erreur mobile téléphone a pesa ki petit na ye petit na envoyer message to comment que comment na bango baba mais ngelo bateke maman top ino sala bingumba ba filmer mutakala na ye ba zui ba kange photo nde ba bimisi yango non vous avez peut-être un problème dans le Caleb mais ba mon so Caleb net piquant ça la makambo tant que monte pili monte batami ki yango bon ngana koyeba penate ezaka banaliste toujours par rapport que nous batté ceux qui basent na prona maman to basana prona ndeko Caleb soka ina prona ndeko Caleb neni na kati ya tribunal kuna na lemba maman to pabi président Caleb asenga pardon na limbisa ndeko wana na oyo so lobaki na oyo so fingaki na boma moto na tene ko retirer plainte ceux qui bataki na prona ngaki jure que mutu wana comme en prison c'est ça des acquis ndenge ke azana ba preuve autant peut-être ba fingi l'insanité na ye ba lobi ko ba goye ko loba ngaka ndima ba koma type place ba ngaba koma na justice mais l'air a libéré a vu plainte a retiré plainte c'est ça c'est qu'il y a président Caleb bana pour monter so par rapport à ce spectacle comme les capé mina wa mona artiste ce que c'est dit quoi beaucoup nous ra best to comme le ka la poto na pende ko aman ka son père ainsi banda buso to les gars qui le mamu ici ça fait carrière. Bon, prends mes squezani. Et là, on monte au bêta 7, tu vas comprendre. Maman est comme à trouver. Ça va bien se tourner tout ça. Vous bien passer ma biso. Ah, muchele, tu n'es pas mutaka na yo. Pourquoi on a poto on a tinu mutaka na yo. Après, peut-être tu lingani kana ba téléphone, tu lingani biso kana ba chombo, ba nini, ba réseaux sociaux comme na bébé, je t'aime, tu sais, ozo comment. Ah, tindela nga, moi $50, tindela moi $100 à tindeli. Mais yo mutakala na yo otindeli mais après avoir évité que na bolingo pe pour mes ala et mon soit les anga raté na bolingo ba bente ma monsieur ezala
siko lelo boswani na bolingo wana siko to bobebani na ndenga bien te siko ba dono ya bomba ki na kata téléphone oui faut sambwisa yo siko akosambwisa na sens nini akosambwisa ngai parce que naza célèbre po na yebani na sala mosala mo boy ce qui a publié moi aux normal bo ba mama ona ba papa o ba beba na bolingo bakanga na ba photo po ba publier yango te mutaka na ba Facebook na ba WhatsApp mama do ba publier mutaka le mama do ah siko toi ne sa besti azana matete mais parce qu'il y a la star ah on comprend que ba sala ngo bon pour na ba star mais siko le quoi biso mo to za susu ba zoba na lo mo bien so na bi ba zoba biso mo to za ba zoba to za ma mayele te o ebi ke déjà ndeko na ngam moko ba sala ba zu mutakala na ba publier yango lokola ka bolingo za aveugle nzu sunga mo miso mikami photo mutakala na tindi po ba mo ba publier nga po ba ko publier nga ka nju ko no boya mo amwa so vous comprenez na ko publier avia ko publier ngai vous comprenez mukolo nga peso pe na zu photo na par exemple atindele ngai ke nga pe na moni mabele kito balinge ko na poto côté mutu mo boye se pe singa nga pe na ko publier ye donc vous savez on passer boye ba pete ba kisunda saloma be fu salima mais non te siko za la bongo les esprits est-ce que esprit non na ngai ko kanate ya pe na batu musu ba sala bombe ba publier pe ba sina ba moté mais ça te mo ça te sona ah na biso petit na biso parce que biso ba konwe te ba bilo côté mais tout mo copier bilo ba libanda ki mo na ba artiste ba zo bo gérer ba image na binoté par rapport ba sexta po yo ko sala soni eti mama top pour mutu mo zo likati par rapport à mitakala mais mo te sala mama soni te na ndenga bien kala pe sala na ngo mais technologie to za na mo vitesse celluleuse ati kala pe sala ka bando sa ba mambwana mitakala ni sala ka bando filmer ba caméra mo akala ba NTC bando filmer ba caméra kala ba NTC sko na ba téléphone mo e ba tinda mo ezalaka te ezalaka na ngote sko le monde ko ma ko ma mon musique ne ba ndenge moko boye ba technologie ko ma vitesse mo chombo pa otindi mba moko kala bando tino ba email sko po mo na email e bio fosani pièce jointe kala ezalaka ko mutakala mo ba tino be na email mais sko le ko ma na ba so ba chebo na réseaux sociaux ta biso tout le monde so comprendre néanmoins na kala pesa la kana kala pesa la parce que bato basala bango na kala na webi ke tilo babanga bato théâtre kala wana bazawa na bayi neti bana o ba belé même papa neti ba mère bazawa na ba sœur bazawa kala o basala ba théâtre kala wana ba filma bon bibi takala mais ba komo do parce que déjà bien ko bisa ba komo bongo il y a un chico toujours par rapport à théâtre na lo toujours mona ki bino ba artiste comme si vous avez peut-être sous comme nous vous allez auparavant te on nous comme tika ne d'autres pour ba on comme tika biloko moi ba mike on comme tika peut-être au bimisi pièce moko bozimo sa poto bo ça na million alors que qui théâtre moi je suis en n'importe où vous allez dans auparavant même des par rapport à cette affaire on est peut-être ba c'est souvent ba on ba ebino confiance à sauter par rapport à nous auparavant oui c'est ça ils ont erreur en plus ba to ça la biso mo depuis ka bandi na ba congolais na biso mo ba congolais to misala na mabi siko to ke liboso ndeni esaka biso mo to misala mabi ko mo so ya linga na za congolaise na bina congolais mais là yo sur mutakala na ngo publier na miso ba siko ki star na nga to ki acteur na ngai ba ko comprendre ndeni na mutawa sala film Nigeria non ba commando so mo ba motam so mbo c'est que ça film o esengela ki commando za mutakala en plus ba ozoyena na liboso na façade ki eta muso na mukongo. Est-ce qu'il y a les gens aussi si maman comme nous sur le monde artistique na ils aka baranking entre ngana yo tous na baranking voilà na oni ils abasi na mbongo de ndebo nyo sur le gabo la basi to la basi na mbongo bon elo ba liboso na olobaki moni ke biso to mabe parce que moi si oyo yo yebi ke a vivre na yo abima na yo azaka moi si na yo mais bobo yani aye ko milimi c'est pas mobile musuka wa sala ka théâtre c'est ko pona yo salon de c'est ça mais moi na ndeko maman ndeko place makambo ko ma bien na la kisaye na prouver na la kisaye uzomona aboyi muta théâtre par exemple aye ko linga suka muta théâtre akomi ko kanga ba photo ko sala ba bolingo mo boye po ba mo pe ba mona bala sa ya lingi mutentel wana leke na gaz uzomona siko place ba chapiso na bere siko l'air to sala ba makambo wana ali to yeba kite na sima bolingo to kanga na ba photo to filma na kile to no sa mambo na biso ba bolingo na biso ba love na biso après avoir ko boya na naye ali ya talika boya na razi na laksa no mutakana na biso ba azu mutakala mo siko abinisi siko bo jira relation ni entre vous les artistes bo jira relation avec donner té bon ils en a c'est un monde après bakabou de belé na monde na bino trop de rancune trop de poison trop de bamba bo jira relation avec donner ya mwana ngalo baté to lingani ndete toza o lingana te toza ya ko yinana bolingo ezate mutu muso akoza na posa na ngai kaka posa na nga
habite na chama kampo na moto na sali kambo pona ko mais moto na kaka kuna akechaka fiti tant nous sommes na mnete macheka fiti sikola ka che fiti wana monte ka yesu ni ko boma yo uzomona biso ba artiste et comédien ya Congo ba artiste et comédien ya Congo tulingani te na ba eloko même fois na be mission tout na sala na maison que tulingani te ko bana bana likolo tina se tulingani on appelle aux autres tempé vraiment que papa métier bon papa météo na suis tenté parce que moi m'embrisé bien en vrai dire la vérité franchement et nous ba te que na tena kenda kiti pour na mambo belé ça côté théâtre na ça mambo na sala on va déplacement mais les razaki hôpital na kenda ki ko sala na ye mo émission mais avant pas côté hôpital de tourner na elo moko bo oui ka terme le bini ba diagnostic bazolo makamuze belé tezi alors que ndiko moko pe théâtre mo kana biso qui malade afandi na hôpital te belé mais tout le monde soutient vraiment artiste comme yango kasi na biti to lingani te ngana ko ke pesa 20 $20 so bebo mais sunga ete e sunga malade la matanga kwani to yaka kasi to yeti po muta kufi mais pendant muta a besoin de yango siko ngalo ba bien eloko na somsa ngo bien so moni bato ya pe be la matanga za ba association ko ba kena ko ba mbongo na présidence ba ba kena ko mbongo na présidence ko ba mbongo kena ba sukuda nde ba mbongo ebimaka wana ba organisation na bato asangisa ba mbongo le ba sangisa bien ya organisation na biso bato ba yebele ya bato anani ba ye ya ba yango mona biso yebele mais na ninga normalité bato musu ba yaka na bango te. Est-ce que mon chico d'aujourd'hui n'a pas la taf pour mon chico n'a pas la pédato bon moi ça chico à vrai dire que la vérité ngana na kenda te banda to kenda na matanga jour to kenda ti le na kenda te et dernier ce que pas comme alors que bino peut-être ba oyo ba vraiment ça bino vous na bango ba leki na bino ba kulutu na bango ope basala musala kitoko na mboka ba basipila na bango betla bango to betla bango maboko monde entier baza suna mbo moité mais famille na bango ba do bénéficier même peut-être na ba œuvre au mel na bango basala alors que bino vous avez vivant na ba défendre pe ba to ba kufati bon ndeti ngai na soutenir bango na chaîne balekaka iza na TNT na PES TV na soutenir groupe na bango na ba conseil par rapport mais atana ko mona na présence te mais na ba téléphone na bengaka to solaka mais biso sko par exemple na neto za bo biso ba makoki za momoki ba charge pezebe ba ve mususu baza dela ba makoki wana o ba sana ngobo ke ba bongi na mambo théâtre mais ba osunga sko ba ndeko wana to ba kufisi ba tiksi bana bani so ba ila bango okuti ko yisa na nini ba ndeko o da ba bonga na théâtre ba osunga peut-être ba to petit ba sala musala bien na mboka lwa bango nga conseil non senga na bango bato ba bongi na théâtre na poso tanga ba komo na bango ti mais bazali ba yebeli neti ba président lomi da ba bonga na théâtre wana nga na yebite yo oyebi nga na yebite oyebi lomi ba bonga na théâtre un groupe salon ba bonga na théâtre oyebi yango ba ndeko ba bodo ba bonga na théâtre oyebi yango yo waba ta groupe salon tinatangi batu ba tinatangi ba comédie c'est bonga na théâtre oyebi yango yeba sa groupe salon tinatangi pour président le mais parce qu'il y a un groupe salon na émission mais ba ça c'est ba bonga na théâtre oyebi yango mais ça pe na ba ta groupe ya groupe salon mususu yo tangi ba bonga ba mususu ba bonga te bazali neti na bonga te bazi beli na ebi na ba patron ba patron te bazati neti na bonga ebi sa mo basura ndeko mucheleti na bonga te na groupe salon parce que le groupe légendaire en mboka c'est groupe salon groupe légendaire théâtre na mboka c'est ça groupe tika ba yo boyo pesa so ba de carte bon tika ba yo boyo pesa carte bon on est bonne ah te ba yo boyo pola no ke na seka na bimisa boyo boyo groupe salongo boyo na lobby pour ba peso carte ni zana ke ka tizan o poser question na groupe salongo oui groupe salongo eza groupe oyo eza ya Congo o esala ba fierté ya mboka na tanga période président Mobutu mais na tanga président Kabila le père na évité so izalaka on va pesi na botami déjà na ota mamla monga ya kala le Kabila fils azui président Joseph Kabila na évité so izalaka kaka tolongo na président Félix Ayozwa la so groupe salongo izalaka ba acteur nde bazali mais groupe salongo nde kufa kufa te ezali les gars esalani ne les gars attends je crois attends te ba on va les gars c'est la sala kanini groupe salongo ba sala te vraiment les gars sont abimants ah ya meko ta président Lombeo ah bon mais yo ka tokelo ko moko ce que expliquer ba na mboka ba yeba relation nini eza entre groupe salongo na ba carte besoin ka ba artiste relation eza mais bango groupe salongo eza ministère te président groupe salongo ya liboso président Masumu
yene mutu aza président ya artiste comédien bon soko boy groupe salon on ah pesa ngata tinde ni so na boyango yem do peso carte au casse na ministère bako boyati leo yaka komo barango barango atika komo kuna ona ebucheli sai ba pesa ngata par rapport on dit que ba critique pe la pe bien na bureau ça peut bazar ka place au sala qui bien te bon ça prochainement kembe bango kutu ndeti na minute eloko ya makasi to ya malonga basala gati groupe salon na consultant basala gelo mo malonga ba balongo basala na bango bana na bango ba groupe na bango basala mais groupe salongo o bina ke ba icon basala bina ke so tali bina histoire groupe salongo kufi nina bona beli pesa mo comme non bon film nino d'ailleurs bando yo na ajo komi na salongo bana choka banda 2015 ti tout là ba c'est ba tête na ngo kala te kaya ta ngo mais on a émission ga tout là ba tête na ngo kala to on a émission go tout là ba tête na bango ça fait bien na mukili mais ngai nesko le ka musinga ke ozo sangisa comme si groupe salongo comme ministère ngo boui faut se loko na mboka faut les kakuna et alors ça bon monter que il fallait bon vivre na art na bino na que vous encore en vie et ndeko mukili ngai on a lobby na analyse tout ça là par rapport ya vie auto yebi groupe salongo eza groupe oyo ya liboso na kati ya RDC oyo esala ke lelo bato bazala boni président Moyombe Gauche na moyen kala kenda président Moyombe Gauche azala kana komi na kuta fanda ko mwa komi wana ekimi nga so yeno yebisa président dafana Kinshasa safana wate community na bibonga dafana na mboka community ya fanda ka ne na bosani mais azara na kisasa soki yena ko yebisa mais ça peut musala bien yon musala bien ya kala mais jusqu'à présent on a la toute théâtre na ya tourna parce que ma ba tourna ba biti ya théâtre ni pika makape te kala bona boy est-ce que kisigeza banane na kisigeza banane kisiga kilelo la président vit de loin na chaîne à digital comment artiste vraiment va tourner vraiment kilelo ba makambo na monde ya théâtre tanga ta sing baba na accès ça lelo tanga da président vit de loin président Soudiata mais ça la bomba groupe groupe ne comme non autant par rapport à Zonzing tête par rapport à groupe moi on t'a ma ah allez quand TNT chaîne comme monde na biso TV on a tant à 5 on a dadi na kilelo vraiment qui va pesa makambu théâtre peso kanga makambu parce que to yebi après na zone na bi question na tuna sima on na kilelo président la dit sobe allez quand na antenne ah Lisboy Fondation ouais président Joël Barezo allez ça kilelo tu vois kilelo président Joël Barezo allez quand na CBS na kilelo sous ngamo les gars ouais ngasona les gars ouais na TV ngamo na kilelo moni ke oluki otanga par rapport à batunyo sona otali ki niveau na bango zali mending na kala te surtout to sona makala est-ce que tamba au fond ba chaque dimanche ba ko na RTL Lisboy Fondation zali RTL Moyombe Gauche zali est-ce que niveau ba na kala est ça lelo te bon lelo niveau on est até parce que TV débat faut pas comprendre ngo bien bato ba kotala biso ba ke télévision débat ndeni banda TNT ya e boma makambo bien au moins na kin bato baza ba libanda ba message déjà ozana ba 300 chaînes ba 400 chaînes to ba mesana bazana ba bouquet bili biso ba biso siko mambo TNT au moins fana ndako 200 chaînes parce que 200 chaînes wana plus na 200 chaînes wana au moins surtout na Canal Plus tona ba ici tuzana ba Bullsat ba Mediasat kana ndako wana bwana musiko mtu sala posa ta novelas au cha théâtre no théâtre moi salité autant novelas toi ta théâtre mais mine peut me changer pas inte bon changer peu mon tête de faire tenga dana changer ba on va sala kama mbokala mais c'est que mais je parle de théâtre congolais en général parce que vous représentez artistes sur bazar à ti pour nous que vous avez bon mécaniser et une manière de faire les choses participer au moins si oh ezanga ki na ka ko tsango oh rivaliser nous pena bana ba tumususu pe ba ligne de dépenses boto limité tengai te ngana na mbongo tie mais ngana osana o na niveau ngana zeli mais ba tuko bana mbongo ba osana niveau mape ba ligne de dépenses te muto ayedo sa musala te mondimo pesa yeso ki $30 so $20 ake filmer au théâtre ko le la TV au sponsor ale kana kata théâtre na
neti nga na yebi soute ke vidéo aleka suna te aleka na digital aleka maboki pour vous dire que théâtre na bino akala ezalaka même si YouTube ezalaka te bakana mpisa ezalaka te ezalaka nango mais niveau bozalaka nango bon toi mpe sikoyo elo ona na oloba lisusu mingi parce que soko omoni niveau ya mutu emati akomi na niveau moko boye soki kaka zwi mbongo atiki po eloko oluka ezala na bamomi na yo mpe ndona nga mpe naoluka mbongo soki mpe mais nga so nazwi nde na otika te mais siko mpona yobi eloko bazoluka mpo ani ye po nga mpe naoluka te mais nga siko nde kwana mwe bango bana berere bango bana berere wana nga siko erere wana osala ngo te bango mpe basalaka ocomprendre te yango nalobi boye biso nyonso nde toki towana kati ya molili toluka lidusu moko tokoki kobimela soso obimela lidusu wana obimeli wana éclairage parce que éclairage eza kola succès bonheur ozwi balar parce que là ozwi ose na paiement mais nzoka toyeba te su bagarre mo eza liboso kuna ozomona mpo bato bazoya kobima wana lidusu wana yebaki bango mpe baoya esu mpo batindika mpo bakeli mais que là ye ozwi aseni alembi mwasi ya mosala yango esu bien eza te nde loko yeboma bango nde nabeta lisolo bato bakenda poto wana baartiste oyo bakenda poto ozo comprendre bana art evandi bango na kati ya nzoto po art evidaka te mabeka nde po soki ozorepete te nde okoma mwa kilo mais art na yo ezalaka na kati ya nzoto ozo comprendre parce que basala su théâtre te parce que mpo bakoma na poto vi na ye ambiaka nga so nake na ngai aolalaka nga poto le akomi na poto abosani kanga osala théâtre ayiki moto ya maboke ocomprendre parce que eloko eboma bango mwana akomosani makambo mosusu. Est-ce que génération la bino ba jeune artiste oza surtout bo marqué peu importe autre génération oyo peki to t'appelle sur la bino ba groupe salon ba comment ministère bon il faut ba moya gravité bon matériel peka ke ba wana sala wana ba RTN7 wana ba bien na kala wana pina ba bien na kala ba no sa musala bien na RTN7 wana na pina tonga présent lelo zati lelo mutu mwa ba film ani matanga ayo filmer théâtre sikoyo l'exemple na TV bino ce que bino beaucoup ça tout ça peut rivaliser na batanga. Oui, toyei kosala kasi toyei kosala yango mais leo tozoluka tosala yango toluka tosani tobongisa mwa makambo yango ekozala mwa bien mais tozala mpe ini moni na ntango makala groupe salongo ezalaki ka groupe moko ezalaki bagroupe ebele te ezalaki ka groupe moko oyo ezalaki mais que pour biso lelo tokomi ebele mpo tosangana eza mwa pasi mais tozalaka na bolingo amour so moninga osala eloko babien te benga epesa ekonse namoi motyele piese wana par rapport to namoni ngo osala eloko wana salasabo mais yo olingaka atika moninga adina ya libulu ozomona nde mabe yango wana apesaka conseil na bato basalaka art basalaka théâtre babongisa mosala na bango baboma mosala na bango te mpo bakóma na poto bakóma na mambo bazwaka bambongo bakóma na basi babota obomi mosala na yo non. Voilà un conseil à Ndeko Moutier, je crois que je sais que vous êtes partout dans le cadre du monde, vous avez continué toujours à s'abonner à Chila Miss, Ndeko, je sais pas, peut-être le numéro de téléphone parce que Ndeko a tel bébé là, tu ne sais pas votre contact là, le numéro de téléphone est fait ça va vite parce que dès que moi. Numéro de téléphone nangai ezali plus 243 89 80 29 plus 243 89 80 29 700. Mais on a le numéro de téléphone nanga nous sommes moni ko benga nga opesa conseil oloba par rapport na analyse tout ça pour na makambo tout et émission benga loba mais ko benga te to ko tinda voice te ofinga nga po nazaka nde uno kongole lo to boya nde ya mwana kofinga eloko to boya nde mwana kofinga pesa conseil nde kuna yo c'était Ezerka Mr Cop devant votre caméra votre machine votre ordinateur merci na confiance au sala biso vous continuez toujours à s'abonner à cette amie vous partager l'émission vous liker vous s'abonner massivement se retrouve au prochain numéro je peux pas continuer cette émission à dire un grand merci à mon invité au disponible na ya mabi tiki misala na tiki ma pièce na tourner ndi mettre comme ça sur minute merci vraiment na yo merci na bino peut tout s'abonner merci nous aux benga merci na l'infinitif les mystérieux Gilles Basimba papa balobi la star internationale la star andi ya kana mbongo la kana mbongo motema ya Cléopâtre congolaise moi sinzamé ya benga toujours Daniel alors la maman des stars il mise pas comme toutes les miss naïmo ko le sponsor officiel Mestit Kia vous s'abonner de libande de la partout le 4 du monde surtout au prochain numéro bye bye.
Ah, mais pesi bye bye nga boîte d'abord ya suka sitan na pesi mbote na Sarah Bokumi na France, na pesi mbote na Ange Pembele, les jeunes pato talara yo, na pesi mbote susu na Ange Boulot na Fort Site, na pesi mbote na Junior Mobwala na kata Toronto na États-Unis, na pesi mbote na Kofi Boyanga, na pesi mbote na bato nyonso bolinga ngai o tout nous avons na posa na nga ba vena nga Anso Zolo, vena ngai la Duchesse, président Zikuva, mbote belé, président Jani Ambote belé, mon tout le monde, ciao. Ciao.